Mamae 2024 Gavker to Yelibino solution. Pour n'a pas problème ya trompe, fibrome, myome, kyste, règle abondante. Gavker to Zalina solution. Yo oyo kota ménopause atana 65 ans na Gavker oko simba mwana. Ebongo oyo etali fertilité masculine. Ma papa to bossani binoté, faiblesse sexuelle, éjaculation précoce, insuffisance des spermes, topé agrandissement de pénis. Bossa moi si et Kimayo, Kimobali et Télémaka bien té. Awa, yo kayango et Télémi. Et bongo oyo et tali loposo, vergeture, mabengi nduta, bouton, tache, acné, Gavker, ma produit ya solo, teint uniforme. Na 5 jours ya pamba, hôteli, talendenge bimi ki toko na feti. Tozalina, gamme complet, ya Coca-Cola, ya injection, ya comprimé, na ya suppositoire. Yeah. Ozalina problème ya hémorroïde, interne, topé, externe, papa, maman, kakana 2 jours ya pamba, au moni changement total. Pour la maladie, tension, diabète, AVC, topé, obésité, lobico et zali, perte de poids, sans okota salle de sport. Kisi ya injection, P comprimé, na Gavker, bikalibela. Olingi okima, suki pe mandefu ya pembe, benga biso na lombango, po awa, tozali na solution moko durable. Ba produit na biso nyoso, ezali 100% naturel, pe et salemi, na ba plante, na ba industrie, ya Angleterre, pe Allemagne. Benga biso na numéro oyo, plus 44 74 05 65 35 48. Gavker, solution ya santé na yo. Gavker aye penza na ba solution ya kitoko. Gavker aye penza na makambo moko ya bien. Gavker aye penza na oyo tolobaka toujours et encore ba solution ya kilikili. Na Gavker bika na yo libela, na Gavker simba na yo mwana, na Gavker koseka emati ekitia, na système kaka moko ya tokos makasi. Triste nouvelle, triste réalité, la famille, triste nouvelle. Ezo sala pasi na motema, liwa. Kande na lobaka toujours et encore. Bande konanga tola la tola muki, mosusu bola muki na bino na montu bien, bo seki, bo sali na ba projet na bino ba programme, to sala boye, mais après quelques heures seulement, allez, bayeko benga, mutuna bino akwe yaki akufi. Mosusu, bolamuki, ndeko na ya lobi ke no muto so salanga pasi na oyo ka bien te. Bo pesi ye na kisi ya meli. Tango omela kaka lobi na kendola la kasi, pour ke na yo ka mwa bien. Na kolala ka ndenge alali ndeko kufa. Liwa eza nango partout. Liwa eza nango na ba mwa nyonso. Bandeko na biso mosusu bazala kaka décembre ndo omona ba prière, ba jeûne prière, batu mosusu mata ba montagne kita. Babosani keno chaque mois liwa ekotaka. Chaque mois liwa ekotaka bandeko nanga e osala pasi mingi na motema, surtout pona majabu rafiki. E osala pasi bandeko nanga, e osala pasi penza mingi na motema. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaissances, salut surtout les amis de Étoiline Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bien, super bien par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, Yalelo na memeli bino sangomoko ya mawa, na memeli bino sangomoko ya pasi, na memeli bino sangomoko ezosa la penza pasi na motema. Tawo na olo babongo eza sango ya liwa, eza sangomoko ya mawa. Avana kota na mozindo nini elekaki makamu nini esali keno lelo Étoiline Inès TV aya kobeta awa masolo ya liwa. Et kozala malamu na ya nanu ko sensibiliser batu nyonso sika. Toyebi ke chaque fois que to sala ka émission ya sika, batu sika pe bakotaka. Yango na ko sensibiliser penza batu nyonso ya sika, bino bokoti sika na chaîne Étoiline Inès TV. En tout cas, je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne.
Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso, oyo pensa tolobaka na biso chaque jour, chaque minute et pourquoi pas chaque seconde. Tokos makasi. Bandeko nanga kande na lobaka ezalaka toujours malamu mingi soki ozolandaka ya bino Étoile Nines TV zala penza ya kovanda bisika nyonso ozolandaka biso zo penza kiti na yo vanda tango ozovandaka wana tia mwa mai na yo pembeni tia mwa jus na yo pembeni tia mwa sucre na yo pembeni kote mosusu talelaka air mwa biloko ya kolia ezangaka te nga moko ya bino nazalaka avant na sala émission en tout cas na serasiraka nalia nanu soki na liete bandeko nanga moya kosala émission ekozala te yango ezalaka toujours malamu mingi liaka na système moko ya bien bambote nanga na ye moko Linda Bukulu ya balinda mwasi Zambe bambote na madame Chidit Tiamprovisa bambote na madame Grace Mpoi bambote na madame Sidonia Siala madame Marie-Josée Tchala madame Cécile Kaba bambote na mama Eugénie Zemanga mama Christine Lonongo mama Joséphine mama Titi mama Tina Sambia na système moko ya bien et pourquoi pas tonton héritier Yola bambote ka ndenge boyebi ata soki na mentionné kombo na yo te mais yebaka te no Étoile Nines TV apesaka bino bambote Étoile TV alela bino fort na système moko ya bien. Voilà la famille lelo toye na matanga wana euti wapi na communauté na biso ya Majabu Rafiki ka ndenge bomonaki Majabu Rafiki je m'excuse elekaki na lelo oyo Congolais, Congolaises, partout, ozali kotala biso, toyeli yo offre oyo ezali na kati ya maluku, vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15. Awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko, ezali na emplacement ya bien, ezali plat, ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te. Andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba ozui terrain na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango n'importe yanda kuna yo, contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails. La famille bamapango ya koteka yango yo ozana posa osomba lupango la famille $350 ya pamba osombi na yo lupango ngana lobaka toujours et encore ezana ba opportunité mosusu bazelaka te ba opportunité mosusu soki eye na vie simba yango na maboko mibale exécuter mbala moko soki ozeli kuna pembeni eza na mutu mosusu bandeko nanga akoya penza na pete nyonso na makasi nyonso asimbi yango sikoyo bamapango yango yo $350 ozana na lupango na yo babengi yo pe mama lupango papa lupango ngana lobaka toujours eza batu mosusu omona kuna eza musika kuna boyeboye la famille pona lupango musika ekipaka te mundela salaka nini mundela zalaka soki asombi lupango soki baoteka bamapango tonana omona na milie moko bandeko nanga batu bazate mosika omona mundela kie kosomba kuna kosomba na ba hectare ata kombia ba mapango akomi kotongisa tango kaka ye akobanda omona batu mosusu bakomi kobanda bakomi kokolanda ye tango bakolanda ye ba changer quartier wana complètement omona quartier wana ekomi ka mindele na mindele yango omona ta ba congolais mosusu basalaka bongo omona ba okende kuna koluka ba mapango to ba mona ka ba mapango moko eza moins cher ba sombi ba mapango ata 20 akomi kotongisa ta omona ka ba ndako ekomi kotelema wana bandeko mosusu tango bakoya kolamuka kosutuka ba mapango kuna batoteka omoni na prix emati alors c'est le moment lopango na yo na $350 ya pamba
ozana yo na lopango. Triste nouvelle, triste réalité. La famille Lelo Étoile Nines TV a ko informé bino toko annoncé bino liwa ya moko ya ba majabu rafiki. Mwana bo mona na katikati bandeko nanga aza moko ya ba majabu rafiki na kombo ya Jonas Ndaya. Bato ebele to mona ye mwana o ndenga bando yemba ebele ya bato basepela na Jonas Ndaya ndenga bandaki ko yemba ndenga bandaki ko bina e ko sala ke non ndenge toza boye Jonas Ndaya aza na matanga ka ndenge boyebi mosala na biso ezala pona oya ko pesa bino ba information kolukela bino ba information makamni nezo tambola donc ndenge eza boye ndeko na biso to mwana na biso na kombo ya Jonas Ndaya atikali orphelin de mère. Mama na ye auti kotika biso, mama na ye akufi. Bandeko nanga ezo sala pasi. Pasi surtout parce que ezalaka toujours prière ya mutu nyonso ya surtout en tant que parent. O sambela nzambe gardenga pona bana. Parce que lelo o na mokili to mona ba réalité combien ba marâtre bazo nyokola kabana combien ba famille bazo nyokola kabana au mona ta petite sœur propre na yo okufi akomi ko nyokolola yo bana au mona mama kulutu grande sœur na yo lelo okufi bana batikali pa ya mama kulutu au mona mama kulutu akomi ko kanga bana na yo bandoki bana na yo mataki ekitaki esala kapenza pasi. Alors yango esalaki ke noto ya kopesa bino sango oyo eza sango moko ezo sala pasi na motema parce que kotala Jonas Ndaya aza penza mwana muke makasi nano akoli te aza mwana muke kozala mwana muke bongo ezalaka toujours malamu mingi oza pembeni ya mama aza wana et surtout na koyemba na bango oyo babandi na kibomwana bino moko boyebi ebela batu babanda na kibomwana mais avec assistance ya ba parents et aki kosala ke non bana ebele lelo oyo toye koyeba ba mama Sandra Bouyi toye koyeba ba sœur Rosini Kaiba ba sœur Deborah Lukalu. Pourquoi? Parce que ba mama bazaki présente na vie na bango ba encourager bango ba soutenir bango sur la vie spirituelle et kosala ke non lelo oyo mokili mobimba e koyeba bango. Sikopona ndeko na biso Jonas bandeko nanga e osala pasi parce que mama na ye auti kokufa. Ba mama bazalaka na motema wana ya kosiportaka bana. Soki amoni ke no mwana azana mwa étoile moko boye. Mwana azana mwa bénédiction moko boye. Mona mama s'il s'agit que non akota ba jeune prière mama kokote lango. S'il s'agit que non amata ngomba pona bénédiction ya mwana na ye mama kokota kumata. Ba papa oui balingaka bana na bango mais omona papa lobi bango mingi batalaka sur la vie spirituelle te. La plupart ya ba papa bango batalaka nde réalité. Omona papa ya yembaka na ye. Ayembaka na eza na va kitoko. Akokoma au sommet. Aozala neti ka ba pasteur Mike Kalambai mais ba yebite ke non pour que muto akoma neti pasteur Mike Kalambai, il faut prière, il faut ba jeûne, il faut boye encadrement, il faut imatayi kita. Siko ba maman de bazaka na motema wana olobaki non mwana nanga pour que akoma kuna il faut vie de prière, il faut na kotela ba jeûne, il faut na matela ye ngomba. Siko mama ya mwana na biso Jonas Ndaya mama na ye avuti kotika biso. En tout cas la famille ezo sala pasi pe mawa yango toye ko senga na bandeko nyonso boza ebele to kendo participer na mwa matanga ya mwana na biso to soutenir ye batu o nyonso baza na kin to sengi na bino to kende ko participer e ko sala malamu mingi e ko sala penza bien kitoko. Aza mwana o biso nyonso to mona na ba télévision biso nyonso to sepela bien que ezana batu mosusu penza bazalaki moto te na ndenga bando yemba mais présence na ye déjà ndenge to mona ki na majabu rafiki et sali que no mokili mobimba e yaki koyeba ye lelo o mama na ye aye kokufa la famille. En tout cas et ozala malamu mingi moi message d'encouragement so que ozana moi temps oleki na matanga et pesa bango ka makasi e kosala penza bien mingi makasi. Vanité de vanité, tout est vanité la famille. Yango na lobaka toujours na se ya moi. Ngaso na lobeta masolo ya batu o bakufi.
nalingaka toujours koya ko rappeler bato koya ko lamusa bato na se ya moi toza ba pèlerin toza ba lekinzela na se ya moi toza neti bapaya soki lelo nzambe a décidé que non c'est fini pour toi moyen osala autrement ekozala te. Alors aussi longtemps que nzambe apesi yo pema ya ofele oyo toza nango oyo ngana yo toza nango oyo tofutelaka te la famille toyeba ndenge nini ya kotambola na se ya moi toyeba ndenge nini ya kotambola na se ya moi parce que eza na bandeko mosusu baotambola na se ya moi c'est comme si mokili ekomi ya bango mokili penza ekomi ya bango bauti kosala bisala sala si s'agit kofinga bato bakoya kofinga si s'agit que non basala baninga mabe bakosala baobosana te ke non ndenge toza boye nzambe akoki kobenga nga na dans 10 minutes nzambe akoki kobenga mutu na une semaine na journée moko kaka lobi nango bato baokufa na ba circonstance to ba situation nyonso eza bandeko mosusu oyo baokufa na ba accident eza bato mosusu oyo baobela eza na bato mosusu oyo baokufa na se ya pongi bato baokufa na banoko na ba situation nyonso bato mosusu ake musala za na bureau bongo aosala ba makambo na ye ba rapport na ye ka ndenge ezalaka na musala ka ndenge aokomaka wana nde kokufa okufa. Alors soki oza na bomoi zongisa nzela na yo epai ya nzambe tambolaka na kobangaka nzambe otambola otiaka ka na mutu keno ndenge naza boye naza nanga mopaya na se ya moi nakoki nanga kokende anytime nakoki nanga kokufa n'importe quand totiaka ngo na mutu tokanisa te keno ndenge toza na se ya moi mokili oyo ekomi ya biso tokoki kosala bisala sala te mokili eza ya biso te eza ya biso te bato baokufa chaque jour ngana lobaka toujours tokota ba hôpital tokota ba morgue tokendo mona bandeko na nga ndenge bato baokufaka chaque jour bokoyoka na nzoto malili mosusu koya na komituna nzambe siko nga na sala nini ti lelo o garde nga bongo bato baokufaka chaque jour bandeko na ngai chaque jour bato bakufaka eza na bato baobotama eza na bato pe baokufaka chaque jour etango kotala bato oyo bakufi soki otuni mingi ezaka bato oyo azaki na projet il fallait asala soki nini lobi il fallait asala soki nini dans une semaine il fallait voyager il fallait asala boy ba projet kilikili mais ngana yo tozaka pe na ba projet tolali tolamuki nzamba sali biso ngolu alors tant nzamba azosala biso ngolu toza na biso ezala toujours malamu mingi omitala talaka place nini rotia makolo na yo talaka nini bisika nini ozokendaka tiaka na mutuka keno ndenge naza boye naza nanga mopaya na se ya moi ekoki kokoma keno esimbi nango te nzamba lobi zongisa na yo molimo. Nos sincères condoléances surtout na famille nyonso mobimba ya mwana na biso Jonas Ndaya. Te présenter président ba Congolais, Congolaises partout aux alikota la biso to yelio offre oyo ezali na kati ya maluku vente ya ba terrain ya 20 mètres sur 15 awa na kati ya commune ya maluku ba terrain oyo ezali kitoko ezali na emplacement ya bien ezali plat ezali ba terrain oyo ezali na problème ata moko te andeko na biso ozali kotala biso contactez biso na numéro oyo ezali affiché na ba bande d'écran na bino contactez biso pour na ba précision ba terrain oyo ezali kotekama na $350 ya pamba na $350 ya pamba aux 8 terrains na yo ya 20 mètres sur 15 et puis il y a aussi possibilité ya kosomba terrain à crédit soki ozosomba à partir il y a 5 terrains. Donc à partir il y a 5 terrains mata, vous avez la possibilité il y a kofuta ndambu. Voilà opportunité yango na porte yanda kunayo. Contactez ba numéro na biso o izali affiché pour na beaucoup plus de détails.